Mais bon, va parmi milieu mon papa. Bah, il faut mon fait. Oh, ça les a le oiseau pas mis là. Le ban nabi, le roi nabi qui pauvreté pas nous éliminer. Nabi mabé. C'est que bon, bah ça pour ça pas camara mon lui rideau, on ne fait pas faire. Alors, je fais la zone ngalongo, l'andé ma rideau et l'ongwa. So mabé ni faire ça. À moins que bande connaît ba qui obété dans la comme ça, ba tiens ba oh il dans ça là, ta mon que ça ba ti fallait que tout la musique na biso. Tu rigoles la voix ni atali que baliki na ngaba usala mama. Allez là. So ka kokufa kufi na ye pour usala pe lokote na musique ya Congo. Nani Fali. Numéro 1. Amidie Mikata. Na comment faire na kati. Le couteau est ferré. Le couteau est ferré, il y a zo embana bango. Mais total ferré. Comment il a fallu le temps à mater. Il y a yembine kaka ba rideau ya pamba. Ba pierre ya buzo ba éliminer. Entre bango mi bale nana tira ka muninga pour yo. Neti ferré attend intérêt te à retirer mon ana Fali. Takala, la ta coupé, nangula tate, muntakala. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je peux soir là. Faut soir muntakala, la ta coupé. Ce qu'on répond ces années à moi. A roula ta roula ta. Oh, toi, même toi, roula ta né. Comment faire des temps le couta na ba le couta ya ferré yo moni côté mon ba yendi Fali ba rideau éliminé yé face arabe lo bon parce que na niveau ya ferré ala ta ka string ta yango Ouais, l'homme, c'est mon ni, n'a pas nous ba faire rigoler, pardon, à actualiser tes informations. Parce que ce que si seulement faire aimer la Fali, faire rigoler, c'est à aimer Fali, peut-être à Carapon parce que Fali a pas faut le colobango, voilà ça sur la barre vidéo, comment on a ba triplex. Mon on a fait ba sangi silé, trois terrains, je crois, trois terrains. Autrement que moi comme être terrain plein terrain mort et Tony. Moi je vais mais moi fait pendant 1 2 3 donc va triquer faire parce que Fali va tirer dans stade va sancer 20 maintenant stade de Marty stade de Marty mais faire pendant moi avec 3 terrains mon on a que à sali 80% dans 8 terrains mon Tony terrain mi balai Tony dans le reste n'est tika là qui vous comprenez pour moi que les résultats ils a assuré ça qui toque les pas de quoi
faire rigolo là. Ce que dans une style de Martin me plaît. Plein. Faire rigolo, il faut tout ça me la répondre. Tout ça me la répondre à faire rigolo. Il y aura un combat. Il y aura un combat les bossons. Il y a Fikine. Il y a Fikine. Bandio Betsamboula. Ouais, pour empêcher Batouba Yaki. Parce que Bagolo tellement va déterminer, va dire ah, faire un beau bête, ma ça c'est ton ami qui m'amboula. Et à quoi on a vu tout le lama il faut. Topo la na biso. Toyé. Faire azur raison, tenir tout le monde qui hérité, qui raison à stade de ma. Hérité c'est un individu. Hérité c'est le côté. Hérité c'est un individu simple. C'est la première division qui tient. Non, niveau hérité. Parce que pas qui raison vous les bêtes on va te bailler dans stade. Papa a qui nous soubala là. Ok, hérité c'est mon amour qui est sur la maman Mikolo. Tout sauf rien. Mais avant de commencer, je salue d'abord Peter m'appelle de les boss depuis Canada. Fils Yanga l'homme depuis Sidaf. Merci d'appel là Lelo. Et c'est là qui a bien ma casse. Fils Yanga l'homme. Salut madame. Naparnanga. Là je vois directement Gloria et Phil l'étoile filante. Balobi. To sepe là. Nabao bazo sepe là. To lela. Nabao bazo lela. Mes condoléances na famille à Wenge Nyonso. Et puis la famille biologique, il y a notre artiste Sergei Mignon Maniata. Qui met un zambé zalanaï, place à Zali Akenge, na Kimia, vraiment na Kimia. Et puis la famille à Dakumuda Newman. Les condoléances Nabino, pour moi, ton père de l'artiste, moi, Minene, qui balait la Congo directement. Et salut, moi, Passimi. Merci pour vous, le Fabrice, je te salue. Balobi, ya Bob Zatara. Ya Bob Zatara, sans oublier Bodik Makasson depuis Paris. Tout sur la région bien Makassi. Merci na Hakim Pemba depuis Belgique. Merci na yo. Merci à tout le monde c'est dans un corps tout bête non lissolo. Ah maman, merci derrière la caméra là, je vois Josué derrière la caméra. Hervé Bostapé la réalisation. Merci Nabino. Ah on a la penana be invité na ngai. Lelo la bandi na yi. Ngwabiri. L'homme saint dans un corps saint, motomongo peto, aye bilisou mouté, en tout cas, moté na maman, Nadine Ntala, en tout cas, moté na yo, côté aux alliés, pourquoi pas n'a pas sa moté na BM, Brenda Maëlle depuis Paris, moi aussi à Kitoko, Sotali moi aussi au Koumi Sinzambe, il y a moins de peine à bois noir, il y a bien. Donc, Angola de Paris, Balamoro, Brenda Maëlle, BM, moté na yo, pourquoi pas na inspecteur Diembelou Kanda, Akola Nabiso, inspecteur Diembelou Kanda. Sam Koukou le nécessaire. Sam Koukou le nécessaire. Papa Bio, il y a maman les bateaux de Moïse, il y a maman aimé Koukou. Sam Koukou, Mwango, il y a Ngoyo. Dans l'autre, dans les 23, on a dit que Mamboza la vraiment, qui tourne ma casse, Mexi na Bagoloa, na Bagoloa, j'ai un monde de l'autre, na Polo, parce que déjà, Bouzo ba pamba éliminé. Barido tango nyonso éliminé, Bampiaka éliminé. En tout cas, na pesi mbote na Papa Hervé, na pesi mbote na Babiro tout. Il y a Papa Hervé, il y a Bob Zatara. Il y a Bob Zatara, l'homme unique, le roi. Il y a Bob Zatara, Venangando Maleli, Venangando, Bamote na yo mette Jeep bilanga makof. Ata la émission makasi fan ya émission. Mette Jeep. Mette Jeep. Ayebi sakinga mo lobby. Abi en tout cas vous somo. Mettez Jeep, en tout cas, bien de la émission. Mettez Maïs, mettez Guy, Bino tout, maintenant. Il y a Guilhem Avakala. Voilà. La PC Moté, papa Mamoki, l'homme saint. Merci, la PC Moté, l'homme saint. Tout ça, on a plateau, on a bossé. Là, chouchou les Gaulois, on a PC Moté. Chouchou les Gaulois, ma chouchou. L'homme saint dans un cocktail. Non, Merveille déjà. Merveille. Ah oui, merci. Merveille, puis na combattant, na combattante. Bah, on a biso depuis début à combat à 15 jusqu'à maintenant, le 23 décembre. Donc, merci Nabino, la confiance pour la fidélité. Je pense que vous êtes des responsables. Donc, Boulinga combat, quand je peux battre Boulinga pour Bobi qui a ou à juste la vérité, tout fin à rater. Tout ça, il faut pour musique, même so et Kendeli Bosso. Et on peut
résultat parmi nini makambo esalaki fikine ezala réussi combat cash mpe na kati mpo tobelelaki esalaki mpe bien donc napesi mbote nayebiki na minute oyo ovesa maolanda biso ovesa mkunku napesi bambote napesi mpe bameilleur ve na mama Nadine Tsala nzambe apambolo abakisolo mikolo ebele ekosala bien napesi mpe bambote na ve nanga Pharaon Amada depuis les États-Unis Frida Boulou boni basango ya Hermine Senga la patronne boni basango na moi c'était respectaka sans oublier Sylvie Mondali de Lix voilà Sylvie Mondali de Lix to agné pe na concert les padres azalaki bien donc c'est un peu ça Hélène la Douce Gift Service Fondation Hélène la Douce nabosanaki yo napesi mote donc tozali kolomse nzambe azobatela voilà merci bayebi bazata na biso babosana mutete voilà ntango bobosani ya mono ndiye ozobosanaka ye Hélène la Douce limbisa vraiment voilà donc voilà tobetano lisolo mo mbangu compte rendu teyozeyana po yokenda nanga likolo makasi dans l'ensemble comment tu as trouvé concert ya Ferregola non soki nakoba dans l'ensemble soki ezalaki ngai naki peut-être chef de l'état to nazalaki moi na poste mo na gouvernement ya biso ya makasi to naki ministre ya culture nanga loba les seuls musiciens congolais kobeta concert na Kinshasa ezalaka affaire nanga loba les seuls congolais il faut aba obeta concert na Kinshasa ezalaka affaire omona moni nga loba moni lelo bravo na faire azolakisa force ne azolakisa lelo aza musicien le plus populaire kaka na ba fanatique nete aza musicien le plus aimé na ba congolais pe na bana kini par rapport à nino moni on ezaki ba bana bo mekano voilà pour parce que to monaki na match de la paix ba vitaki ndeko na biso j'ai tout au comme on est bossa mai sur le terrain de comme ça j'ai tout non ça m'engage que moi voilà de comme ça j'ai tout Adèle numéro 10 ezaki papa voilà tel numéro 10 yan fou joueur yan fou joueur préféré yan fou au moins que résultat stade parce que concert on peut faire besoin concert à faire et au concert il y a concert à gouvernement il y a ouverture à fort international aux amakambu ya l'état donc ba mona na place que babi bon peut-être dans l'autre yo kaka c'est le gouvernement qui selon pe ndie to ngaka to sala que to na des missions baza populaire actuellement malgré ba pourcentage est différent pour le les affaires numéro 1 to mona ki ndo na biso ba tsaga meka force na stade de Marty ba bete balé bo mona résultat moins de 1000 personnes ko loba iko za ba membre ba to ba invité ba membre gouvernement na moi ba to ba yaki wana mo mona que les padres lelo azong si gouvernement so espoir ya makasi OK o mona que ba bilenge to aka ya fikini ya kala izongi donc les padres azong sango donc si les plateaux musique ils ont rendez-vous concert moko très réussi parce que ba weranson ba jibe ba to ebele ba beta ba fikini et ça composant parce que so ba beta na fikini on va comparer te mo mona que ba salela terrain moko OK parce que fikini est construit ba terrain belé et ça mélanger ba terrain plus de 3 ou 4 boy mo mona fait ba sangisile 3 terrains je crois 3 terrains autrement que mutu ko beta na terrain plein terrain moko etondi moi je suis mais moi fait pendant 1 2 3 donc ba triquer faire parce que fallait ba tirer dans stade ba sancer 20 maintenant stade de Marty ba tirer stade de Marty mais faire pendant moi il y a 3 terrains mon mona que a sali 80% dans 8 terrains mon tondi terrain mi balé tondi na le reste n'est tikalaki vous comprenez pour moi que résultat ils a assuré ça qui toque dans les pas de quoi faire rigola sur le stade de Marty mais plein parce que nga na bima ba 23 ans na moni batu bana bado ya kite mambo ne batu ba ya concert au felete au felende moko mona te mapate koya papa batie moura za position au fine 1000 francs nani chouchou le golo ezala ka moura te tous les services de sécurité pour na okota vraiment so za na billet libanda kuna pe daki concert mo buso baté da chef de l'état ba continuer ba sala ki wana OK nous on parle daki pena en tout cas mon elo mo na zo lo ba Ferregola il faut tout ça mbela rapport na ye olobi tout ça mbela rapport na Ferregola yokana combat yokana combat liboso ya fikini bando betsa mbula ouais pour empêcher batu ba yate siko ba goloa tellement ba déterminer ba bi ah faire ko betsa ne masasi nde tonga ki mbula et akop na biso to lela mai fort to pola na biso toye ngai na faire azui raison tendenge to monaka héritier qui raison na stade de Marty pas héritier c'est un individu héritier c'est le côté héritier c'est un individu simple to bani ba première division de qui non niveau héritier parce que pas qui raison vous les bêtis on ba bayete na stade papa akendo subala là OK to héritier c'est mon amour qui biso sur la maman mikolo yakuta alala faire rigola concert qui na récite moko
omoni tovandaki na bato moko bona nsima un concert esili bato baobima moto avanda pembeni na ngai abi boko eza libulu emele nde bato boye tina porte banoyebisa bato ke bakata bato bakota esu te parce baboyaki insécurité kota mais je suis sûr que biso concert esili ne bato balibanda bato mosusu bayoki kaka concert libanda parce que moyebi kota ya te nga na pousse nti kota podium mpona filmer mais okutia lokolo wapi même son pe ezalaki na ebendaki bato etikaki na bato zingazinga babimi en tout cas Ferregola merci vraiment pour la concert wana omoni lelo bato bayebaka foire internationale bayebi ke ekufa mais lelo moto azongisi yango c'est Ferregola donc Ferregola azongisi foire azongisi mama bateki donc basepeli foire internationale ba omoni mokonzi mboka ayebi ke Congo za na mo ba problème financier ba mama to wana ba période ba fête faut bateka yo kasi so bateki ba bengisaki net hérité ba mama ngamba fâché OK mais lobby tous les stands na stand moko wana masangeseli babimi bake basombi bato bazomela ya moto mais s'il vous plaît baloteka bière combien 8000 francs bouteille moko 8000 francs bakote mosusu batekako na 10 000 francs bamama bateki mama moko yebisi ngai papa en tout cas merci na Ferregola maman ngo oyisa ngo akweki na achaki pe stand na nini na velodrome asaki masange bebe la mais masange abi bali boso abi na yebe te suki bana ba refete ndé kuna kendaki na nini na velodrome na dépasser na ngai pour ye na zong c'est le côté mais awa merci Ferregola masange ya so mona kuta na Ferre yebisa Ferre yebisa merci OK 3 congélateurs ici et ba masange ici avant concert ici là so muta bongo le roi Ferregola to rozoe wapi voilà quand na terrain on a tout le monde tout ça bêta na terrain moko mais faire ça 3 terrains mais na terrain moko on a garçon on a attendu ça péter même il faut pas faire ça concert ya ini ya brassicole mon côté qui ya masanga ko demi fois toni te ezali papa so futi bien to ko ta na onde nini kabasele soki nini ba benga soki kabasele ba mitu ko na ezoli la police ezana pem ezana ba sodem so bataki na ba bureau de donc si 4000 et quelques personnes bakotaki wana soki baforde bazaki baki 3 baforde pe 3 wana pe eza tamsu bato bafana na kati ya fiki bafana na fiki na bibenga bavandaka na kati ya bakotisi il faut ba osomba billet balatisi yango okoti donc sécurité koleka kutu même stade de martyr kuna soko meki mukamate okei mais Ferregola a reçu ngai loko na sepena bagolo malgré ba menace ba mula malgré bani bazoya kaka pe bagolo na ba image na sala ki bagolo biso so maka ba billet ba olakisa to sombi billet poto kota voilà merci ba tout bota donc lelo makonza mboka ba taper à côté te ba comprendre que muto yo a rotambusa sango ya fikini zongi eza Ferregola na minute ba tu comprendre que fikini zongi question mo na ngina tuna makambo bozoloba eza erreur ndenge ba bengisa ki fali na match de la paix ça va bien ça faire pour ceux qui ça va bien ça qui fait c'est dingue ça la paix bon moni ngalo bango boso eza erreur ya ba continent biso mais je pense que ba makambo e komi to ba teli pe faire ba teli ska ba benga ki mutu na match kuna ba jui maele parce que eza ngela sous pire supposons que fali ba ça ki faire ba benga na match de la paix wa peut-être ba ngaba ngeza ça plein mais ce que fali supposons ça non ba tunde ba ya ba ngaba ya te na foire ne ba kite na stade de Martyr na plus ba mama ba to ba mise ba mbongo na bango parce que so stand one il faut te kozongisa ozongisa mais ngeza risque donc ezaki ba doit ça la double piaka to double kokweya bakweya na velodrome mama po ba kina espoir ba mso ba décourager ke ndeko na mso héritier pour na to ke msa de mtabeta velodrome OK a décourager ba mama beleta ka décembre mais mama ba lelaki na suzukuna moi que no sabre mais ba o bazaki na ndima ba ndimi na fe ba beke lelo muto za populaire ke fait tant to ya ba gola ba ya ba sombi billet ba consommer pe je pense que soki to bo sunga ba ndiko na so ba oleka na ba caméra na ba tuna ba mama ba saki mko faire parce que ça continuel ba misem so ba obeta mais tout en non ça mieux que faire. OK. Je pense que des bigas qui payent. Les restes de tout les simana ya on payant. Et là on fait le voilà, on moni Ferregola atiri bar likolo makasi. Bandeko ba yo obeta na sima wana d'habiter so mutunini wana ba popo tennis o engagenga. D'habiter mutunini o osala ezala nani osala ko leka faire rate. Bon tout kala na si. Parlons maintenant na makambo evandisi biso awa actualité oyo et bimisi ba problème Ferregola koti polémique. Ba rideau pamba éliminé ba piaka ya muzoba éliminé et télémisi ba warrior ba télémi
Babi comment faire yemoko à côté na polémique à bongo. Barido tamba éliminé. Donc ba wawe ba comment barido. Ya on m'appelle zomi tuna. Tant que ba siliki. Bo siliki. Ba yebi ke faire gola ba yebi ke barido la bango. Bango. Po atangine kombo ya mutute. Alobi barido éliminé. Ba piaka to lembi. Est-ce nani héritier siliki? Est-ce que moni moise kwa siliki? Mais bon, parmi les milieux, mon papa, il y a des fait oh ça les gens pas mis là le ban qui pauvreté pas nous éliminer c'est que on bazar pour ça pas kamaka molu mo rideau on ne fait pas faire non c'est fait la zone ngalongo la ndema mo rideau elongwa so ma beni faire ça amoni ke bande ko no ba ki ko beta ba concert ba tie ba rideau oyo na ça la tamoni ke ça ba anti valex stick tout na musique na biso parce que ba tout ba mériter ba tie ba rideau on ça ba payer pour prêter des voisins na biso musique congolaise na bonga chaque fois ça musique mo za makasi tout comme mérite tout ça ba rideau bon on te fait soit qui ivoirien peut-être à éliminer rideau falité parce que fallait ça yes à congolais faire ça ivoirien ma fallait na rideau telemi amo que na congolais na souci musique na biso na za mona liboso ya musique na so bango to na baleki na ngam na responsable surtout na mona baleki ba ok na mabe fallait faire tika bon il faut la défendre il faut défendre mabe bo siliki ndenge nini ko benga mi mo beza problème te mais ko boakela baninga ba jeton boakeli nani muta ba jeton na podium problème eza wana Elvis eza le roi habituel au nom de Jésus, il m'a baisé par nos ébima. Voilà. Et ça, il m'a baisé. Fais rigolo la vanne, il y a tel que. Balé qui n'a pas aussi la maman. Allez là. Son cas beaucoup fois couper na yé pour ça le pelo roter la musique à Congo. Nani Fali. Numéro 1. Amidi Mikata. Balobi, barido tant oignon so éliminé. Et ça ko bengana milimo à rideau parce que ba Pepe Calé, ba Calé Jeff on m'a dit ba bête musique à rideau té. Molimo rideau yo ça la nini na musique na biso ya Congo. Vous comprenez? Molimo rideau yo ça la nini. On moni que faire à tel état que Jésus, il y a musique ya Congo. Il faut tellement la yango. OK. A tellement milimo yo c'est le roman na ba conseil ko beta en 2025 ba to ba sur rideau. Ba to sur rideau té. Odo bongo ba ke. Nenge faire pas million d'off. C'est li a PC. Oh oui no za ku ko pe na biso lo ngwa bisi ba locataire nyonso ba lo ngla ba rideau na nini. Pas mal. En tout cas, merci na faire rigolo. Merci vraiment. Tu comprends niveau de la musique à Congo. Niveau de la bande de Congo, artiste et jeune talent. Donc mon pena que yo longi sango mon 2025 ko. Parce que tu as sur doté. Ba ba longo ba rido. Ngoli ba rido. Bisous bisous to fungwa. Oh. Et tout zonga ko bon ça ça ba rido et moi qui c'est là qui. Question moko avant dernière question. Na tuna. Balobi fait rigolo. Eza ndenge na ye mtatinda ka kindingu aya ko yembela héritier mutakala excusez nga na terre héritier boye zonga na commune na yo takala la ta coupé na gulata te mutakala qu'est-ce qu'on fait biso moto foto suara foto suara mutakala la ta coupé ce qu'il réponse ces années à imo a rolata to rolata te to même so rolata ne ce qu'on na landaki dernièrement landaki bon parmi batune oyo balongwa maile na mtu batia na sima parce que na bi héritier pas appel na bateau pe msu ba réfléchir pembe na azo beloko moko oyo azana ba préviter oyo peut-être et le retour mon tête confirmer ngote ndeko na biso akina ba popo liboso esaki ba Elvis ya ba ko mo kane na bino na ba nani boy obo akina réponse mais to mosu ndeko wana yazo ba il paraît que bon moi na les padre ndé ayi mutanga vérité ou bien ye kaka ye moko mais ko moi na les faire ndé ayi mutanga fait oye ana ba preuve autre ana ba image na ngote mais moi je pense que il faut ba longola na ba bloko parce que tala eloko esaki salaire esali sous na héritier ba popo ya mutu wana wa lobaki wana ba vidéo ne ya film auto za des infos et yaki na sur internet sali ni sous personnalité héritier eza nyamakor c'est ça parce que ya mamolo ba faire oza ba image nango ezate mais sur bino to na ba image na mais bino ezali sur problème ezali preuve biso to na preuve tala muto ba la ta couper alaki mutakala yeyo boy se ala ta couper na nini na peut-être na justice so ya faire ba ki laksa ko si to ba to condamner faire ozwa comment ni biso ba congolais ko to bosana na biso pe mama mutakala ngo ya ye mon an héritier olobi to bosana na biso mama mutakala to constater na biso bataza siko mutala zongi sango nyama ko muzaki ndingu pe azane mabete azo aider ka ndeko na yeke omoni tout le temps mutakala ba mona il faut la taraper hein kotala muzaki ndingu totikali komona place te atangi kombo ya yazo yemba neka o amoni siko déranger c'est que ça y est c'est ça déjà tu comprends déjà comment on a déjà nani moi on a les non on a deux choses
Faire go na lobby Barido pamba pamba bapiaka tomoni ba wario ba tomoki c'est que ça bango na bien c'est que ça bango c'est que ça bango image moi ça on a autant mon dernièrement que il y a faire que soit disant pas que lobby soit disant na fali pour peut-être on a mon affaire peut-être et on va s'appeler télévision image au total la cimatos on va clôturer émission Merci na Hervé Bossitapen, bah oui papa na Erli, mobile pembe, il y a la tsanga pembe de gana makolo, talo kono ande da pembe, tali bo na ande da pembe. Tena moi pe mato ine gomi pembe. Mato pe gomi pembe. Mato ine c'est bon. Merci na Josué Nchala. Josué Nchala, voilà. Tolandi bisonyo surtout, fali azoyemba ensemble na public. Na comment faire na kati. Le couteau à faire. Le couteau à faire, il y a zoyemba na bango. Mais totali faire comme ya fallait le temps maté. Ya yembi ne kaka barido ya pamba. Ba piaka ya buzo ba éliminer. Entre bango mi bale na tiraka muninga pona yo. Neti faire attend intérêt à tirer mon na fali. Olobi? Faire attend intérêt à tirer mon na fali. Parce qu'il fallait attendre. Mais attends communauté. Attends toquer la justice. Si quoi pas il est fallait né. Comment faire des terrains? Le couteau na ba, le couteau ya faire. Yo moni côté mon ba yendi fali barido éliminé. Il est face à la blora bon parce qu'à un niveau il a fait arrêter. Fali face à la caba blora bon parce qu'à un niveau il a fait arrêter. Obi que on est numéro 10 hein. Ala ta stringer. Tata. Yango boke zo presse. Presse d'Angola en tout cas animateur mo au senti qui attaque moi chaud en tout cas Babiloko yo. Hier on a déjà la jet set. Voilà. Azara déjà. Image oyo yo ko commenter ni. Ouais, l'homme c'est moni ngakuna loba faire rigoler pardon aza actualiser té na ba information parce que ce que si seulement faire aimer qui fali faire rigoler c'est a aimer fali peut-être à carapo parce que fali a pas faut le loba mo fala za suna ba rideau za comment na ba triplex vous comprenez non comme non non faire un retard information à carapo na Nantes la qui de triplex donc mais la carte on a tu loba teke ba Nantes nini ba na ba triplex éliminé en plus na Allemagne to monaki plafond peut-être quand ba image ça to to sport tem so rigerte donc faire gros mo la gazo la na peut-être le mois yoka ya kala ya za musique ba bloka za insanité par rapport ya musique na biso yango moni a dénoncer ki yango pour ba musicien ba changer parce que a lobby yango peut-être le lobby mso Fabrice Robert kuna Fabrice ataka na ridoté na kazo de pas fois pena boya ki rido peut-être que chanson kuna so ataka rido ça bon donc ça message appelle ba fanatique na bon que boyaka ko remplacer ba rido na ba concert ya ba musicien na bino za mabete mais au komona concert ya nani ya fali omoni comment faire nenge sitame bon ba tiko wana bandela ngope on laisse comment fali ba vandi ki mari bena ke ya faire pas bandeli bandeli ezaka wana te ba yemba faire donc
combo ya otali nzembo ya jaloux na disque na ni na audio comment faire ça la mais ba dédicace on fait na ba concert jaloux faire na ba concert mais faire ma bialo to faire nan je ne sais pas bon mon a qui na concert ba tikota kombo ya falité parce que faut aussi ka wase ko pacha rideau héritier cha rideau c'est bon ça biso plus to mon ami so bo aussi kanzila moko te botika de ko boka ba jeton botika pe te ba fait la boîte de pardon faire rigolo là n'habite l'homme sur mo réduit faire rigolo là tu vois pour moi faire rigolo là le niveau où qu'il a rabat ba jeton te et dans nzembo mo nzembo na lingango éliminer ba faire ya pamba lobela pe bato ba ngaba lolendo ba nini amoni ki ba rideau pe ko kota to na musique comment faire actuellement mutazo défendre vraiment rumba congolaise alors ta ba pepe kali ba beta ba sala daji to mona ba papa na biso ba nani tabulay ba no beta tina ba kiban to mona côté ba tila biso ba rideau te et ça so ba moment so mamba ba rideau et ça la sonne musique ya Congo voilà et ta que numéro 1 ya rumba congolaise et ta que le genre de musique il faut elongwa tout citer la biso ah fait que na vendre au boki la mona na fali ba jeton nditi nga kutu na ko boki la mona na musique moko parce que la musique ya comment tu vas faire azo mana fikie kuna zo nyoma kuna soki wapi yango soki nini na isika nyoma so na poto kuna question na suka mo ça na faire la vendre au boki la mona na fali c'est que un jour bolo ba ki faire pas au boki la ma belelis aboki René Lo a jeton tiens wa aboki bienvenue succès jeton tika biloko wana question na suka na gala to da bino to sola nana est-ce que bon ki eloko pesa héritier confiance à robeta stade de Matriza Fiki il paraît après Fiki nenda zo ki konwa robeta stade de Matriza mais bete pe kana terrain mo si même Fiki no yé question na gala to boyebi au fele pe quoi ça il a peu au fele quoi ça qui plaît ça va j'ai hein ya oui c'est ça ça ballon c'est bon ko c'est tala au moins hérité ya rolo ba bon na yebi mona onda taka mais il faut ba moi même Fiki ne wana qui même force ba golo ezaki na moment ça qui première volume ya film mais j'étais là je sais pas ba golo to kabula ma wana na album ne ya Miange Midemo o so le ça récite pour na biso ba golo là eh mutakalo mawa to soutenir pour et consoler non que le monde biole et tout motema boangai non qui motema boanga mo leli bolinga bo soutenir na mawa mnako mawa pibe mo msa wenge sengana pasaki respect na faire gola buena bu to soutenir mon album ne beda ko taka bana ba golo to sundola ta l'album ne so chemin de la malédiction résultat ta la ba concerné yo so ça bien na ba golo ndenge zaki même Fiki na terrain moko na ka biso ba gwam to yakati bako ba yaka ba ki amona wenga pe bien na le padre bona boye le padre pas pesa message mo bien pona yango to ya wana tiko lelo Fiki na mo pe kufite yango ezati le 20 a robeta peut-être mais est-ce que peut-être il y a biso ça il faut que to robeta Fiki wana ça billet 5000 là quoi ba billet to cotiser na ba kuluna ba fumo ba sani ba te ça billet 5000 te ki sabe ba mère donc le logo ko ba trop mi comment il comment wa to comment ko ndenge mo normalement donc il peut déjà on en a tout à dispenser pas blague na lo baboué ba journaliste pardon bo ya ba biso ba communicateur ya faire to ba fana faire botu na biso mamba mon en hérité est-ce que hérité ani na ba niveau na biso bo na hérité to va ndenge moko atana ndako de chambre salon mo be ndako na de chambre salon atana douche te atana kikoso amemaka mai na cantine ndenge mo pe ngape na memaka siko to sendeni. Merci la bato tout la biso c'est pas continuer pardon moni ne ya fabi ke so bo ba to biso ba fatigue faire to ba to ba faire botu na ba question ekité mais peut-être ba on est ba za wa ngungi ba za posa makila qui est fait pour ba vivre ba on est ba ngo pocho ezate to tenir bon rejecté donc ba ngo ba lo bana bon biso to na ta na te moi de la faire la bato tout la mais na lo belo mo boya on suit na zone na modi OK merci bossa na moti na bossa na moi de la faire la bato tout la biso moi de la faire ça donc balobi na bi ke na prochaine émission to robeta ma solo ya ba date mususu et ça la bien donc ba bi to za focus ka faire go les pas de merci na faire go pour na concert ki to go ba blenga boy to yo ka ngo kala ba sera ba we ran son to ba mi ke na ya wan mais ce qu'on na vivre pendant concert donc ça bien peine ça bien bien to za faire go la kala bana stade de mardi je crois concert populaire bana stade de mardi donc et ça peine bien ki to ba go la ba sepeli donc on dirait boyo ka ndule mais on boyo ko na bafe
baloba musique kati siko ba faire on a mali mais les pas de mto bado et ça qui pena bien les pas de nzamba ba tout rumela merci ba tout bolo biso boza tellement ebelé na pesi moto boza ebelé donc chouchou de Gaulois linga bino ba mère ve na bino ba combattant ba combattante tozali merci chouchou de Gaulois on loba nini pe pesi ba mbote bon ngana loba lo moment na vie il faut pas kulukara kuelisa vous comprenez wana na yo nazo ya maman présenter ba sincère condoléances na ngai na famille biologique ya Sege Mignoma Niata pe na famille BCBG mobimba na moni papa chéri. Émission prochaine toza pena awa on va parler sur ba mort ya artiste nengezo la musa ba problème. Si ko parla na yo na po alini. Toujours le bargue wenge mte kufeli. Wenge 4 wenge BCBG 4x4 bon chic bon genre. Nazo le baté ba wenge ya bato ba yeki na ba il était comment bato ba kana passe ya Sege eza ba o bazalaki nino na 4x4 ba ferré ba fe na biso ba wera ba jibe ba nani ba mututu et na kota nango mais siko oromona momona moko aya wenge na il était comment na maison mais anga sauté premier en tout cas merci na faire rigola el acte tout salaki ko tozo kota une minute de silence pour nous. Vraiment. C'est Sege Mignoma Niata. Peut faire rigoler avec beta concert à lobby. Pourquoi? Et puis à lobby na lati noir dans matanga. Pe azali na titla matanga. Oui. Parce que Sege Masanaye. Voilà. Zon pas ayo beta concert parce que ça boulot na yé pe liko na déjà kota qui tout ça. Voilà, parce que mbote na division. Donc pino ba to na wenge na il on a approché de kota. Bah il était comment na biso il était comment? Na yé sabino ezali nani. En tout cas, merci na maman Nadine Nsala. Maman Nadine Nsala la pression beauté. Merci na lever Sam Koukou le nécessaire. Papa Bio le bâton de Moïse. Bambote na yo yangwana. Merci na batu tout au batala combat cage. En tout cas tout ça na bino. Tout ça pena combat cage exam. Kala mingi to bana ba déplacement to longwe pe to ke Brazza. To ke Matadi. To ke Boma. On l'a pe crucifié mandala ba déjà. To ke ne Luanda. To za na Luanda ba nini donc et aux ala vraiment dans les bien mais ya ba ki bozani sika moro. Ah bah bien ça si. Usala vraiment usala. Voilà merci à tout la biso to kutani mbala ya simaso ikolo yesu masia azongite bisous bye.